Jésus. Sembola loboko Shuna lelo nga na mona yo Sembola loboko Na betesda na umeli pe mingi Tele oui et la mène Le oui et la mène Nani, nani, nani Nani, nani, nani Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika Nani amona pasi ponga nazwa ngolu Nani azanga ponga nakoma moto abozwi Nani, nani, nani Notre Père, merci parce que Zanzambe Topambolio parce que Zali Papa Pendant l'année oye bandi 2021 lelo ndo sali biso ngolu ya kozonga na kati na YouTube et puis en direct na Facebook pour la émission yo pesi biso nzambe yango tangu nyonso tozolekisa zala papa na kati na biso na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli boye balandi ya chaîne na biso Océan du Congo na bandeko nyonso balandaka biso na Facebook mbote 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 o mabota na bino mbote vraiment parce que banda 2021 e bandi mbala liboso yango kola sali biso ngolu to zongela ba émission na biso alors bonne année na bino nyonso bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année to zongeli ba émission na biso to bandi yango lelo toyaka pamba pamba na tele te mais toyaka soki likambo ezali voilà ne onkola tshepso na mutema to partager vision moko tozo partager année sur la restauration yambo tokende tolingi totanga nanu restauration eza nini. La restauration est sa remise en état d'une chose abîmée. C'est remise en état d'une chose abîmée. Restauration vient du verbe restaurer, on va remettre en bon état. C'est-à-dire année oyo eza année ya kozongisa makambu nyonso lolenge nzambe asalelaki yango topota nanu mbangu po TV za radio te na mokanda na Néhémie chapitre nango premier totanga muke parole de Néhémie fils de Akalia au mois de Kisle la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Bien-aimé, tozolobe anatina na restauration. Dieu nous a mis au cœur. Il y a année à restauration. Pourquoi la restauration? C'est parce que quand Dieu créa l'homme, quand Dieu créa le monde, il y a des choses qui viennent après
pour détruire ce que Dieu a créé. Souvenez-vous, na Adam et Ève na jardin d'Éden. Nzamba créa ki en kitoko asali yango malamu. Mais le diable a continué à nzela mwasi pour ya ko détruire oyo ye Nzambe asalaki. Et maintenant il a fallu qu'il restauration, qu'on restaurer, qu'on remettre na bisika eloko oyo ebebaki. Néhémie, un juif, un israélite, rescapé, il y a guerre. Israël n'a pas wumbu na Babylone. Les biblistes connaissent ça bien. Tangu bazoya ponako envahi Israël. Israël, chaque ville qui contourné na muraille. Et qui na porte. Tangu bande kwa ba ye ponako zo Israël na boumbu, peuple na boumbu. Babouzi ye biloko nyonso. To se souvenir pour Israël bazwa Jéricho. Il a fallu qu'il basani. Babouka miraille. Miraille. Yango ndezaki protection. Pour bakota na kat na Jéricho. Et tant que Israël, les Babyloniens baye, pour ba konza bango, ba comprendre que défense à Israël les aki miraille, protection à Israël les aki miraille, babuki miraille, basuki na ko buka miraille te, portail consumé par les feux. Alors que bandeko batikala kikuna bazo vivre ndeni. Néhémie amoni Anania na bandeko musu ba rescapé. Néhémie azalaki na kati na capitale na Suse. Il était échanson du roi. Yem tabando servir vin ko servir mai ko servir roi. Néhémie azalaki bien assis, bien posé. Mais tant amoni bandeko bakimi Jérusalem baye atuni bango. Boni bandeko na ngai baza kuna na Juda. Et puis na Jérusalem. A posé des questions. Il y a liboso atuni Juda. Il y a mi balé Jérusalem. Juda. La Bible c'est basé sur na Genèse chapitre 49 au Kiti. Au comment on a le quatrième fils à Jacob. Et Jacob a pensé qu'il mwana wana promesse ya malam. Et Bible lobi pona Juda. Nde kuna Shilo akoya. Juda lokola mboka. Tangu schisme ye Israël ekabwani na mibale. Israël ekei Juda tikali pe ayekote. Maintenant quand ils ont failli, tangu trouble ye, tangu mabe ye, va détruire Juda, va détruire miraille. Nyonso ezalaki caché et komaki au vide de tout le monde. Et Jérusalem
Et ça subdivisé en deux mots. Et ça Yérou et puis Salem. Qui veut dire cité de paix, ton ville de paix. Ça dit lipa ezala qui li sous-souté na Jérusalem. Maï ezala qui li sous-souté. Vi malonga ezala qui li sous-souté. Nzamba zomona ndenge pepe ne bazonyokwa. Ake simba mutema nemi. Via batu ezalaki na kati na Juda, na kati na Jérusalem. Makambo ebanda osimba te. Est-ce que tu te souviens, il y a un homme de la Bible bengue fou ya Gadara. Référence ya vie na yezaki Gadara. Pokota na oyeba ba fou. Asali succès pour na mboka na Gadara. Mais abota maka fouté. Bien-aimé dans le Seigneur, 2021, eza neo nzamba zongisa yo ndenge oya loba pona. Obotama ndenge ozana te. Le projet de Dieu dans ta vie eza ndenge ozomona te. Ce qui se passe dans ta vie eza ndenge nzambe alingela te. Nani amoni bandeko alobi boni mboka na ngai. Dieu a besoin de restaurer notre pays. Je suis congolais. Nako kufa congolais. Nako vivre congolais. Dieu a besoin de restaurer notre pays. Nos mariages. Asa a besoin de restaurer étape moko ya vie na biso cette année. Mais il faut qu'il y ait des Néhémies. Bateau bakoza na souci wana. Pour la restauration de notre pays, il faut qu'il y ait des gens au bakoza na souci ya mboka wana. Je m'excuse. Il y a des gens baza musika na mboka na e. Ayoka ka souci. Kaka soka moni ba image ya mboka ne musika. Et après, non, bien-aimé. Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'année 2021 est année à restauration. Bato bayoka ngane passé dans le bas comme le bamoko. On zambati ngana munoko. Et les choses et kokisami. Bien-aimé, 2021 est ça année à restauration. Dieu a besoin de restaurer ce pays. Mais avec qui? Deuxièmement, Dieu a besoin de restaurer la personne. On dit vieux sont menés. Et ça vieux qu'on mené. Ce qu'on sait qui ndumba lelo, c'est parce que ce qu'on simba magie au au nom de Jésus, c'est parce que soko koma mutakwiti lo pipi bangi lo toko, c'est parce que nzaba bengela na ba niveau wana te, abengela na ba niveau te. Mais il y a un ennemi qui s'est introduit pour détruire notre vie. Moïse mbi maestro ayembi Nanzela nangai. Nanzela nankolo. La restauration peut être possible. Nanzela nanga didiete. Mais Nanzela na Yesu. La restauration peut être possible.
Comment va? Bande konanga bazana Jida. Na ville na biso Jérusalem. Ezandengeni. Oh, Kinshasa eza na pasi. Batu bazo vivre te na Kinshasa. Kinshasa couré eza te. Mai pasi. Batu bazo futa mate. Salaire ezo koka na via batu te. Il faut qu'un Néhémie. Néhémie posa la question. Ba répondre na bandeko. Bandeko bazali na Jida. Bazo vivre na pasi au comble du malheur. Batu bazo vivre na pasi. Webi lelo christianisme na Congo eza sous na valeur te. Chrétien na Congo eza sous na valeur te parce que batu nyonso tout. Bakota na mabe. Évangile eza sous na valeur te. Mais Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer une personne. Dieu veut restaurer la vie d'une personne. Nanzela tamsu yayo, nanzela tamsu yangai. Notre pays, Dieu veut le restaurer. Nanzela nayo. Foko za Néhémie na biso. Tangu Néhémie ayoki maloba o. Azwaki attitude. Quelles sont les attitudes? Il y a Moutou Azan a besoin, Azan a restauré. Néhémie chapitre 1er, verset 4. Balobi, lorsque j'entendis ces choses, 1, je m'assis. 2, je pleurais. 3, et je fis plusieurs jours dans la désolation. 4, je jeûnais. 5, je priais devant Dieu des cieux. Moutou a besoin de vie à la restaurer. Ils ont une attitude oye azala kanango. Attitude à liboso moutou faut vendre. Obi moutou a vendre des responsable. L'autre font la caméra moutou a vendre des responsable. Il y a plusieurs de nous ba vendre te baza debout baza en l'air. Après qu'on vanda, nde muta rezonaka, muta vandi, Néhémie a vandi à bandio lela. Quand à bandio lela, il a fait plusieurs jours dans la désolation. Après, il priait, il jeûnait. Tu ne peux pas prier sans ta conscience. Tu ne peux pas gêner sans comprendre ce que tu veux faire. Tu ne gêner par Pambate. Tu gêner avec beaucoup de sagesse. Il y a pourquoi on gêner. On gêner pourquoi? Et puis on gêner aux Abinemi, on gêner aux Finga, on gêner aux Nekobo, on gêner aux Ina. Mais ça le bien vrai gêne. Alors je m'assis. Je pleurais. C'est-à-dire conscience et bandio ça. J'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Azo raisonné. Pourquoi? Quelles sont les stratégies? Nabandé Kobake Néhémie ne manquait de rien. Il roulait carrosse. Il avait tout là où il était. Abandon ça n'a palais royal. Azaki Moutoumounene. Mais il pensait pour la restauration de ses frères et de sa nation. Est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Tu as dit que séance oyo. Na kosengo o s'abonner na chaîne Nabiso. Et pour s'abonner na groupe Nabiso to sambela elongo. Parce que mission Nabiso comme na to sambela elongo.
Leo tofungoli makambo ya restauration. Nzambe alingi azongisa makambo na makambo. Azongisa vino nde ezaki. Azongisa libano nde ezaki. Azongisa mbongo nde ezaki. Azongisa spiritualité na yo. Azongisa morale na yo. Azongisa physique na yo. Si tu étais infirme depuis longtemps, cette année, nzamba kolongo l'infirmité azongisa nde ezaki. Nazoba au nom de Jésus-Christ. C'est l'année de la restauration. Bien-aimé homme de Dieu, prêchez la restauration. Nzamba za pour ça restaurer ba vie bato. C'est le message de l'année. Celui qui craindra Dieu, sa vie sera restaurée. Ponandoto na lotaki bayininga pamba batekinga na wenze natikali izole na boyi masumu basupsone ngaye balobi na envie kiti na ye oh. Alléluia, alléluia. Nachela yo motema, nachela yo motema. Nzama pambo Moïse mbie. Nachela yo motema nanga, nachela yo motema. Bitumba fami bundolo ngai. Nachela yo motema. Pona restauration bundolo ngaye. Nachela yo. L'année de la restauration. Père éternel, je te bénis pour ce message. Opesa ebiso ango nzambe. Yango to bandi ango lelo na nzela ya bilili. To introduire ango kako introduire nzambe. Année ya restauration. Je suis convaincu, Jésus, que cette année, on peut restaurer le pays Nabiso Congo. On peut restaurer l'église à Congo. On peut restaurer la vie à Congo. Mais tu as besoin d'un ennemi. On a passer dans le thème. Pour ayoka sangwa mboka na ye. Pour ayeba kosala pour na mboka na ye. Nous te disons un grand merci parce que tu es notre Dieu. Continue à parler parce que tu es notre papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malobo eko simba bandeko bayeba kosala pour na mboka na biso, pour l'église na biso. Na kombo na Jésus-Christ. Ndeto bondeli boye. Amen. Numéro na biso ezali 09 98 74 29 07. Soko bengo kozonga mo pasteur Didier Lompinga. Nzamba pambola biso. Bayo.